Silverback, gay, simple, clair, direct, précis. J'arrive dans les games, je suis calibré. Devant la tirette, pas besoin de tirer. Nous l'argent, on sait bien le faire. Et là, ici c'est 3 jours Air Force One. Monteur. Moi ici pétard. Na souci, na tikanya wa pavé. Alita chamala. Mama moto ya. Aya moto ya. Alita la komi comparable. Na Libye n'absence oya Kadhafi. Des grands prêtres. Et le lazy volelaki. Maseisme pour qu'on aille la tena volimoyo. J'ai omonioyo. J'ai le bilan bien. Zoto e binate. Ah oui, c'est Manuel Messi. Abonnez-vous massivement. L'avion du maître. Hein papa? Ils sont unions sur la Nara. Gozen Cinéma TV. Miss Lolo. Aïe. Aïe. To sangana alobanga ona matanga mindondo poso ka ebaki ke to sangana ndenge na oyebisa elombe po mokolo ange zaka elombe bodo na masumu mais ndenge nini bino bato moko misato mini bokozwa biso mboka mobima notage bo. Donc on sait de nous il y a une désordre et monta au désordre on les a présent masumu de prendre ba comédien bolingo ezali libanda mena kati tolingani te mena salaka membre association na été soko lobika ndenge na sadi ko manquer masum. Non, moi je suis désolé ya moni ça utaki obenga ngai nani vidéo nani ndeko na ngai jupe masamba bango baza désolé soki to ba ke place wana ba mama wana ba benga biso eza pona masuma kamba metonga to ya te menga na mikitise na ye mais président masuma respecter ngai te. Président Massouma a respecté, a respecté même les artistes qui na maloba oloba mais baboui bato baloba. Oh comme basi basali commission, quelle commission? Commission ceux qui basala qui même na famille ceux qui problème ezali famille à moi si famille à mobile ba kouvrir na basali commission. C'est ça commission. Mais ni chaque fois ceux qui tomoni problème ezali, il faut que la commission ezaka elombe bodo masumu wana mususu qui papa ko baï consort. Non, ça c'est l'exploitation de l'homme à l'homme. Et c'est matanga na Congo et commis cop ou bien ndingini ou bien maladie artiste et comédien. Yango commis droit d'auteur. Oh artiste et comédien ba commis ko lengela. Yango moni que liwa e commis mingi na côté na biso po ba mutomusu ba commis sango lokola ça de fête hein. Ça dit il faut comédie belle akufa pour que bango ba gagner mbo. Regardez le sango ya président Dadi Kambale écoute ki wapi? Écoutez na Abidjan. Ça va passer. Est-ce que tu as des témoignages pour notre frère Dadi Kambale? Bah témoignage de Arabia Seka. Devant Seka leki nanga gade gentil. Non na tika na mbona habité. Ngalo ba clair. Tant ba tunanga mabe msho pour lo ba mabe na ye. Na fait Dadi ba ton africain na bina dina mona na mabe na ye. Est-ce que nous sommes en ndenge batama? Est-ce que vous avez chance de jouer na scène moro? J'ai dit tout ça là na sport parce que tout autre sport à fondation na biso moro Widal. Fondation Widal ya sénateur Gilwando Motema Mama Deborah Lwando. Tu vas travailler na vie d'Adi sport sur un sénateur. Ya Widal Fondation Widal. En dehors de ça, tu joues à tableau moro trop mais tu allons trop ensemble dans le tournage. Est-ce que ceux qui nous besoin la famille biologique et Dadi Kambale puis la famille artistique pour nous banini? Sur les lobeza, Zambenda pesaka, Zambenda joka. Ezanzela biso nyoso. Donc ande to botama, ndepeka to kende. Ça n'a pas battu besoin interpréter na bandenge na banliwa c'est comme ça. Ceux qui n'ont pas profité boyebi ba segele ko bimate. Tant muta kufa ande ba segele. La tam ta libo moso akufi ba segele bima ndenge na ndenge. Zambe ya pesaka, yependa joka. Bonsoir président. Bonsoir monsieur le journaliste. Président, tout le monde qui a béni ça qui est na réunion ya ANTPC. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a béni sur mais beaucoup de sous parole. Non, ce n'est pas l'ANTPC qui m'a appelé. D'abord, avant qu'il y ait une réponse à la question, on a appelé sinon Bato Balandi Baolandangai. Ils sont na Kinshasa, na RDC, à travers le monde. Je me réponds au nom de Bayolo,
Bolaza Marius, c'est votre humble serviteur, artiste et comédien congolais. Sobriquet, c'est Maman Anosanzo, la première du monde. Maman Anosanzo, Bota, la Galata, à Maputo, Zanga. Donc, ils qui NTPCT de convoqué réunion. C'est une structure qui vient de neutre. Oui, Kambami, Naba, Maman, Yabiso, Basaka Théâtre, Maman Marie-Hélène, Maman Ebele, actrice comédienne, cinéaste, Basanganaki, Monique Nakati, accord, Nabiso Théâtre, cinéma congolais. Il y a un problème qui se ne voit pas. Monique, chaque fois, comédien, Bolingo Ezali, Libanda, Menakati, Tolinganité. Nous ne sommes pas organisés. Et dans le même temps, nous sommes éducateurs de masse. Nous avons une initiative, il y a un président Massoumou de Brende, en tant que président, il y a un TPC. Babengi, Maman Nosanzo, le coordonnateur général de la Pakosiko. Parce que moi, je suis coordonnateur général de la Pakosiko. Pakosiko, c'est une plateforme de comédiens cinéastes congolais. Babengi, président, c'est en tant que président de Aimons-nous réellement vivants. Babengi, président Juppé Massamba, en tant que président de la Fondation Tokanisa. Babengi Bobo, le président de Bomoko. Donc, nous étions à peu près 6 associations. Ça veut dire que Namboka Nabiso, tous sous la dictature. Dictature parce que tous qui des indépendances, le 24 janvier 2019. Et ça qui joue la passation du pouvoir. Il y a un président sortant en vie et il y a un président élu. C'est Félix Antoine, mais c'est Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, commandant suprême de la police nationale de Sembot. Dans la constitution de Namboka Nabiso, na kati ya constitution na mboka na biso constitution ezo permettre congolais nyonso azana mayele na ya ko créer asiber na ya association bien fondation na ye aza libre mais depuis ba association ya théâtre banda ezali kaka NTPCT ndenge président Massoumou de Brende c'est mon papa que j'aime beaucoup na sepelaka na ye parce que d'abord naza fan na ye parce que yenda za icône na kati ya théâtre ya Congo mais nazalaka membre ya association na été soko lobi ka ndingo na sadi ko manquer Massoum au contraire non tous en liberté d'expression tous en démocratie c'est apprendre bien à laisser ndingo ni lokuiko le kana TV le baka je suis président de tous les comédiens cinéastes congolais non et c'est nana adira et c'est na kati association et c'est nana kati ya membre non c'est l'exploitation de l'homme à l'homme tokokisi quand même 59 ans il y a indépendance. Tous ont fêté 60 ans. Il y a l'Ipanda. Mais tous en esprit, il y a exploité. Parce que les lois, les artistes et comédiens, les lois qui sont commis, ils ont makambo matanga ou bien na makambo ya association qui artistes à Beli. Mais vie, il y a artistes et comédiens. Droit na bango, il y a Moussa na bangi ça wapi. Tout le monde a besoin de Sokoda ou Eza pour adhérer à Sokoda. Non, Sokoda wana ezali société moi comment politiser, ça veut dire qu'il y a cric de gens. Même quand toi tu viens au Sokoda, se représenter dans ba œuvre na yo, ba oye biso ba lobby mbonge zate. Donc discours na mboka na biso ezalaka na ministère de la culture, il n'y a pas de budget pour les artistes. Quand vous arrivez même au niveau de la Sokoda, ezali à politique, Sokoda ezali société ou défendre ba droit d'auteur na biso. Mais quand vous arrivez au Sokoda, au Kutakuna kaka, donc kuna ezali réservé seulement Massoumou et Lombe et Bodo. Au contraire, ce n'est pas le premier acteur et comédien cinéaste congolais qui a étudié à l'INA seulement Bodo et Lombe. Non. Derrière de moi, nous sommes une coordination. Il y a un coordonnateur général adjoint chargé de l'administration, c'est Makala Ekboko. Il y a aussi un coordonnateur général adjoint chargé culturel, c'est professeur Monin. Professeur Monin, c'est éminent professeur de l'INA. Et Juppé Mpongue, chargé culturel. Donc nous sommes une structure qui est bien structurée. Nous avons éveillé conscience des artistes et comédiens cinéastes congolais. Pakosiko est une association locale NTPCT, mais Pakosiko c'est une plateforme. Oyo et Sangisa artistes nyonso. Parce que vous savez, quand vous vous souvenez bien, l'époque de Joseph Kabila Kabange, sénateur en ville, président honoraire de notre pays, donc c'est lui là qui est le père de la démocratie. Donc c'est la Pakosiko. Oyo soutenu qui mandat campagne en 2010-2011. Bana poto baebi pour les loba lobela artistes et comédiens les loba moni comédiens azolule na mutuka moi ndaka sombi mais c'est parti ya politique ya Kabila
en travers son épouse maman Olive Lembe Kabila to apesa bango mbote mais politique wana na suka ki wana te et si ka régime changé Kabila longwe ngape na yebisi ba comédien boya to soutenir pe tata mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état to soutenir maman Denise Ndé to soutenir maman Olive bato babenga traître est-ce que ngana politicien. Ce n'est pas dit parce que na lata ima puta PPD qui empêche na lata IDPS na lata ka pe ya MRC na transition mais na lata ki bomona na matanga ya docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba na stade na lata ki maputa IDPS na obanga nani biso mosala na biso ezali pona bato nyonso toza pona moto moko te nous sommes comme les soldats c'est ça donc quelque part bana Congo bana Kinshasa boye ba ke na minute oyo président Masumu ne muta ota désordre na kata théâtre Congo. Merci président. Bato bazo ko rendre vraiment mauvais service ezali kaka président Elombe et je suis désolé mais c'est comme Elombe c'est un avocat mais ndenge ni yakoyi ko banda ko se comporter mabe boye ti na ndenge ya kolobake kaka bango kaka et chaque fois soki makambo ezali il faut bango basala toujours balakisaka bango nde non. Tozali na tango ya grâce, tozali na lumière, Jésus a qui pour na biso tout et okui ko lobate kaka yo non. Les hommes passent de ce sont restent. Merci président nakata ote bozaki na réunion bongo na les érudits na ngirengiri pona ba programme ya obsèque ya ndeko na biso dadi dikambala o atiko tika biso. Qu'est-ce qui a fait que notre désordre to makelele e bima katikati na réunion wana? Non, moi je suis désolé. Il y a un moment où ça a été bengangai nani vidéo nani ndekonangai jupe masamba bango baza désolé ceux qui te ba ke place wana ba mama wana ba bengai biso ezapo na masuma kamba metonga to yate menga na mikitse na ye mais président Masuma respecté ngaité président Masuma respecté ngaité a respecté même ba artiste musuba yaki wana basaki na maloba oloba mais ba boui bato ba loba oh comme basi basali commission quelle commission commission ceux qui basala qui même na famille ceux qui problème ezali famille à moi si famille à mobali ba kouvana basali commission c'est ça commission mais ni chaque fois ceux qui te montrent problème ezali il faut que la commission ezaka Elombe Bodo Masumu wana mususu ceux qui papa ko ba consort non ça c'est l'exploitation de l'homme à l'homme et c'est matanga na Congo et comme cop ou bien ndingini ou bien maladie artiste comédien yango komi droit d'auteur oyo ba artiste comédien ba komi ko lengela yango monique liwa e komi mingi na côté na biso po ba muto musu ba komi sango lokola ça de fête ça dit il faut qu'on me dise belle akufa pour que bango ba gagner bon et ngai na za ko dénoncer biloko ni ngone ezali immoralité ezali kozanga koye beloko kosala il y a beaucoup de choses à faire et autres ko sala dans l'ensemble parce que ce qui président Masuma Zalaki ma président solo qui azo kamba structure alinga reconnaître valeur ya maman Nosanzo parce que na Kinshasa on a bungi ngai pour na ko défendre ka artiste comédien au sein de la politique congolaise nani esika maman Denise comme première dame Nzamba tombolé na dignité wana nana lati photo na ye c'était moi toujours mokolo ya malade ya papa Mondori na hôpital Ngaliem mais il n'y a pas de commentaire na biso que problème ezali kaka ke président Massoum n'a pas respecté l'ordre du jour parce que c'était les questions entre nous le président et les comédiens par rapport à ndenge tozoko mema bango. Non, donc on sait de nous, il y a une désordre. Et Moutaouta désordre, on est à présent Massoum de Brendé, avec son équipe de la NTPC. Président, pourquoi de ne pas faire que R. Moutazo Bella organiser une réunion pour que moi les sungi bo aider de konabino mais tout le monde a ramené dans la réunion R Moutou Koufi les mêmes jours Moutou Koufi au lieu qu'à 15h on a pourquoi on a réunion salami. Il y a un épisode que les artistes comédiens majorité des comédiens tozali vraiment koyeba droit na bisoté pour esi ko initiative nzamba personne moi idée ya ko sa théâtre mais sa profession batangila ngo kende ko se registrer na kati ya ministère de la culture et des arts. Nous avons un secrétariat général. OK, kuno se présenter je suis comédien ou bien je suis président d'un groupe de théâtre. À partir wana ba register groupe na yo, soko obeli, soko okufi. Nous avons notre ministère. Ndenge ni biso to bando kotisaka bambon. Webi combien de mbongo lelo soki bato ba komi ko kotiser mbongo c'est à partir ya mouvement Pakosiko. C'est moi qui a restauré ce mouvement. Ya kokendaka na bandako ba politicien na côté ya bandako na kokendaka na ministère pour na kosenga bambongo pour honorer ma mémoire parce que c'est la Pakosiko qui a commencé à honorer les mémoires derrière parce que c'est ça c'est artiste Masirika Koufaki yé après ce qui démoko bien pour honorer mémoire ya Masirika dans le bon sens mais à partir de wana Pakosiko pesika na yaki ko mape na tête esika batenga président ya Pakosiko nde na ye kolobaki artiste akoki ko kundama lokola nyamate il faut qu'on honorer mémoire né au monique
bapesi nga responsabilité ya koorganiser oseki ya papa mundangandanga tolelaki na fikiri bomonaki désordre ezalaki te bomonaki bapesaki pakosiko responsabilité ya organisation ya matanga pichu maindo oyo ya président de Vos ya groupe évangéliste désordre ezalaki te omonaki bapesaki pakosiko organisation ya oseki ya mama Miriel ya mama Marie-Hélène groupe évangéliste toujours désordre ezalaki te bomonaki pakosiko organisaki oseki ya mama Iwaso mama Iwaso bela kala c'est tout monde qui présence ya NTPC na kati ya malade ya mama Iwaso mais kende ko poser motuna on pas bana mama Iwaso mais comment soki kaka problème bimi nde président Masuma bimi na équipe na au contraire nga na regretter na comportement wana parce que eza ye moko te muta okamba ba comédien ba kambi ba comédien to comme ebele nous avons droit de se mettre autour d'une table et de discuter par rapport à notre profession. Ils ont été maladie, ils ont été liwa, non, on les a bassesse. Nous avons beaucoup de projets à traiter pour nous défendre les droits na biso, pour nous bisa gouvernement que ndengeni ministère na biso ka budget za raté. Ba ministère mususu, c'est comme ça, ba lobby na français, le pays sa culture c'est un pays mère. Donc tous les gens na binamité, ils ont un problème, il y a bassesse, manque de considération. Donc crise de leadership. Donc bah fait bah on a le cas biso toye ko so akibokondi na bango, au contraire biso toye ko renforcer ba capacité. Oyo bango ba sala kite biso pe tozali ko sala. Motako kazalité, on se complète. Chipe Masamba tiki Afrique du Sud. Napoto ailleurs Wapo a créé fondation. Moi-même, je suis cordon général de la Pakosiko. Et Pakosiko, ce n'est pas une association, mais c'est une plateforme qui ensemble tout. Un jour, vous me donnerez moi raison. Parce que ce n'était pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 2010 que nous avons commencé ce combat. Et les amis ont compris, aujourd'hui, la raison de Renga. Nous avons Pambola Bino, toujours là, Dadi Dikambala, c'est un géant. Un comédien qui a marqué son histoire dans notre pays. D'abord, bravo, président Dadi Dikambala, que son âme repose en paix et mes condoléances à la famille éprouvée et surtout à la famille culturelle de la République démocratique du Congo. Merci. Une dernière question, pardon. Nini compromis bozu pour na babseki ya ndekonabiso Dadi Dikambala. Bon, toyo qualité parce que to sepeli na commission ya NTPCT otozomona ke na kata commission wana c'est azate. Ngai anosanzo na zate, Jupe Masamba azate, Bobo azate, tomoni ke zali exploitation de l'homme à l'homme. Ya o matange komi copie au bien. Donc ngai na lobaki ke soki biso tozate ezali exploitation de l'homme à l'homme. Comédien congolais tikala te soka bela kufinde akomi richesse pour na bato mususu. Toujours regretter et ce qui biso parce que ngai ba benga ngai homme de transparence biso to respectaka donc mbongo et ya batu ce n'est pas dit ya matanga biso to gera ba mbongo ebele o lelo batu basoma banda basoma mituka mais to bima na kasha mabete mais na biso makambo nyonso NTPC basalaka ezalaka toujours na kinjonji osoma na président Masuma mo Congo mengana mo Congo te nous tous nous sommes des Congolais moi je suis mongala biso si y a un problème on se parle. Si un conseil européen va cambier à NTPC, conseil européen ça va. Bango bandaki bango kaka ba osukisate. Parce qu'avant bango batomusu bazalaki. Ça dit que les hommes passent, raison reste. Président Massoumou, vous êtes notre papa. Tous en a besoin, il y a expertise na yo. Mikitisa bisoto matisa yo. Ça dit que tous en senga collaboration. Toujours amitié et ça te pas sur le babonde to comme soki ndengeni toki to lekibino non yo za mutu biso to matui tika oleka mutute mais soki papa nyo sika bana bazo olela a luka solution bana wana za nini bon toujours senga président Massoumou a batté azara yemoko biso pe to zali c'est un problème qui concerne nous les comédiens cinéastes congolais concerne aussi nous biso pe soki problème za to considérer to benga kayo to benga na makambe belé a PPD aux balar, bakar au pays. Donc, Tolobate, président Elombe, tous en besoin d'abino, ce qui problème est ali. Au moins, il faut créer trouble. Pour ce qui est biso, et c'est ma quelle ngabima. Donc, ce qui problème est ali. Na place, bobenga artiste non, bobenga ba sage parce que chaque artiste a sa mutakambakaye. Chaque artiste est comédien. Il y a aussi des indépendants. Bazana ba on a groupe, mais majorité ils ali ba président ba kamba ba groupe. Parce que na bana.
en dehors du groupe de théâtre, ils appellent la président de l'association. Netibiso, on a un groupe de théâtre ou bien tête, on a une association. Donc, nous avons un Pambola Bino, nous avons une réconciliation, nous avons un partenariat. Ce qui est problème, c'est que TPC va consulter biso toye, bango moko baza en tête à projet. Ce qui paye et pas nanga, na ko consulter bango baye, c'est ça. Ça dit ce qui to lobela makambo artiste, to sitaka ba discipline nyos pour tous en unité. Ndenge distinguer première dame maman Denise abenga kiboy. Mais il fait président Masuma benga no sanjo, abengi bango ba oloba, maman Denise abenga kikaka bango parce que bango nde non. Lobi ba benga ka bango na kingaka, lobi ba benga ka bango ne ba comédie bisote. Bango kande ba servir peuple bisote. Maman Denise atika otanga koma mutute. Alobaki ba comédie baya. Ndenge bango ba oloba ngai ba ko benga ngate po na servir ki Kabila, ça dit que pas qui c'est que na droite non. Qui c'est que alobaki na discours na alobi mota osa musana na ya sala bien. Pour le développement. Et distinguer première dame, Maman Denise Nyankero qui se dit en tant que la première conseillère du chef de l'État, la mère de la nation congolaise, Maman Denise Alobaki, to sangana, Alobaka on a matanga mindondo. Pour ce qui est to sangana, ndenge na oyebisa ilombe, pour mokolange zaka ilombe, bodo na masumu. Mais ndenge ni bino bato moko misato mini boko so biso mboka mobima notage. Et nous sommes désolés. Et tout ça c'est une politique à Fati, tout ça c'est une justice, tout ça c'est une justice équitable dans la cadre de la profession de la artiste comme des signages congolais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc mon combat Baoba quoi. La Côte d'Ivoire. Ouais, mon combat Baoba vient à Bissau d'Angers, vient à Bissau d'Alimier. Grand prêtre c'est rare. Il y aura Leki. Donc souci vraiment. Asaraki sera votre qui n'a pas de la mais en tout cas moi parce que moi pas de la mais il faut que ça passe dans le répondre et merci parce que pendant la penalty bonsoir ouais bonsoir prince moi mon tourne gaga jour la moi la yendeni pe wat bon écoutez là on a parlé hein donc on a fait un message on a parlé ndé na yaki mbang tina parler pe donc il n'y a pas à dire quoi. Merci, il n'y a pas de rien à dire. L'espace est là pour les artistes. À vous. Bonsoir. Ah, on a encore un centimètre. N'a un souci. Venant d'aller Kambala. Malgré santé, mais chouette. Parce que la Bible le met en Timothée 5-6. Quand on connaît. Quand on ne connaît pas, on apprend. Bande on a battu dans l'année. Bana Basia Congo. Ce que j'ai compris, c'est tantine vient. Voilà, il y a un gâteau occupé. Mais ce que moi, maman la reine, santé Fongwami. Aujourd'hui, là, je répondre à Major Denda. Le barat tantine de Rachel Noyate. Voilà, débat. Bande on a gagné. Ndekona mboka ya mwasi bandeko. Ndekona mboka ya mwasi. Aboti mwana bandeko na ngai. Ndekona na jemi ya 8 mois. Tebisi mama, jemi ja ya 8 mois. Vanda na position kiboma, ya kiboma mama. Alingite kana position kibo papa. Kana position kibo papa. Abani na chanje tamanga pongele. Abani ko nimba. Asutu ko jemi zate. Abo ka misu kupati mwana chonguluma vitesse. Abota courage à la mwana et me sac. Merci beaucoup, santé à bientôt. En tout cas, on a ce pays, la bataille se bat dans la biseau, on peut battre dans la biseau, c'est la première fois dans la Saint-Adrien, Nangaba, l'église de catholique, Sangwa Yusko Salamès, Abimi, Alebina qui est couvert de l'état de la Fonamana Lemba, Akomara Nankra Lemba, Banamike Babeta, Bale, Banaba Tire, Nanketa Sangwa, Bale Zit Sangwa Pema, Sangwa Kangi Pema, Kokite Natolo, Sangwa Kiti, Sangwa Kangi Bala, Sangwa Kangi catholique, Nyonso, Bane Bwangai, Nani, Mobambi Sango, Ballon. Vous avez répondu à Zate. Sango insisté. Moi, je n'ai pas Sango. Ngai, Sango Ebisi, Poussanom, Pembeni, Bwangai. Moi, je pousse à la raté, à Poussani. Sango Tani gauche, droite, Bakarate, Sango Ebisi, moi, tout fi, boyau. Ebemba
Tata Voyo. Boyebi ndeko na biso Evariste Moïse Patience. Boyebi non? Oyo interpréta ba film Mirador. Lelo aluti kobeta mwana na ye. Mazobeta mwana azobangela mwana na voix ya interpréter film. Mais naloba na bango ezala likambo. Voilà. Super de 3 enfants. Moi, je suis bossé de l'ébolo, je suis bossé de l'ébolo, je suis classe na 20 ans. Est-ce que la salle m'a dit? Yaya, tu es dans le temps du sabana. L'objet de petit tour de la liberté. Namoni Yankemoko, Aoucheme la Guéme, Amélie Noua, Assimi Moana Naye, Baliba Sokari Abibwa. Bakota la liberté. Nangamu wana kote keko. Mwana talibo ya tuli papa. Oye keko nani? Unake keko ya kabila mutu wana. Papa ebisi ya wanazala ya president mboro me babuwa kisa ya daya. Baomo kende. Ekeko ela nakaka longi na bango. Nakosi bebe ke wane zalak. Oza yota la ngombe yokomi kuna eta la yokak. Mwana komi libosa ebisi papa. Papa. Baluka tale keko wane tala biso kaka. Totika wotaba kwiti. Papa tale keko ebisi mwana. Bwakisa e. Ane lokote. Wana noson gen agene. Baloba obisa la pomba tobi na zuki te mena obi na zuki. Baloba oba pomba obi na zuki te na obi na zuki. Bobi sanga Jésus-Christ azala combien de papa? Jésus-Christ azala combien de papa? Yali Bosonani. Yali Balo. Nzambe te. Jésus-Christ a 2 papas. Yali Bosso Joseph. Yali Balo. Blaise Bou la musicien de l'église en RDC. Ceux qui t'aiment nous t'aiment on a tous Samuel. La question. Il est le roi. Il est le roi. Oh il est le roi. Oh il est le roi. Basusu babenga kale mwana Blaise Bou la. La question. C'est pas lui de la moninga za pembele. Ok, merci. Alors, pour clôturer, la zopeta ni solo ya mwana nanga et tu peux ça le mélanger nanga. Moi, on a devoir, il y a l'alphabet français batandi la lettre. Toujours plus ça en ordre. La moni mwana la sans voter. On mon espoir qui m'y aime continue à être sérieux. Moi si la balle ta sagesse et l'intelligence à quoi ça la devoir n'a su devoir n'a pas récupéré la 26 mois n'a émission le rôle est remplacé I chapeau à I le monde on a été tient à ça qui va tout le école mais ça devoir ma belle merci je vous remercie. Silverback, gay, simple, clair, direct, précis. Yeah. Wolf, please don't do it to him. J'arrive dans les games, je suis calibré. Devant la tirette, pas besoin de tirer. Nous l'argent, on sait bien le faire. Et là, ici c'est 3 jours Air Force One. Moteur. Na susi matikalia wae pave alita chamala umama motema moto yai ya moto alita la komi comparable na Libye n'absence oya Kadhafi les grands prêtres et le lesive le laki maséisme pour qu'on aille la tena volimoyo. J'ai omoni oyo j'ai le bilan bien zoto ebinate. Ah oui, c'est moi le ici. Abonnez-vous massivement. L'avion du maître. Hein papa, ils sont unions sur la nara. Gozen Cinéma TV. Aïe. Aïe.